Engagé pour le bien-être de la population en Télépe à Kinshasa, Mobimba honorable Marie-Kate Mutinga, Eli à circonscription en Télé, Azali Kokoba Nabaction peut bien fait naïe. À comme référence, peut Eli que la population en Télé, Marie-Kate Mutinga, maman sociale ya solo ne babenga kaye atikala jamais. Koki ma circonscription na ye ou taba élection ya 2018, vacances parlementaires tote azalaka toujours. Pembeni ya population na ye na ba réalisation ya malonga. Marie-Kate Mutinga a tongi déjà plus de 17 ponts, ba centre de formation, ba école meke na commune ya Ntele, ba kisele yango ba don ya ba ban pour que bana batanga malamu, éducation ezali à venir ya mboka. Honorable Marie-Kate Mutinga azwa na ye likanisi ya kokabolaka mukie oya ganyaka na population a commandé solution ya bana Ntele. Lokola Eli ya circonscription ya Ntele, Marie-Kate Mutinga azali auteur ya proposition de loi portant protection et régulation de transport par taxi moto et akutanaki na bakumbi moto ndenge tobenga bawewa bisika papesaki bango conseil mosala ndenge ko salema abakiselaki bango bakado ya baéquipement ndenge sengeli balataka ntango bazosala mosala nyonso wana koluka bien-être ya population. Fierté ya Ntelepe Elikia na bango, Marie-Kate Mutinga azali parmi 50 femmes qui inspirent na 2021 et 2022 na mosala ya boye population ya Ntele batuni wapi ba eli mususu bavotaka na 2018 na ndenge ya mabete 2023 boya te na ba discours ya milai po mosala oyo Marie-Kate Mutinga asali déjà na commune ya Ntele eleki maloba nebele population eza d'accord soki moninga asali malamu bobeta maboko eza kaka critique te. Kinshasa eleki partout.